Mai ba mama ba mama toza ngambo okomona toboti bana oboti bana avobota ozalaka kovivre avobota ozalaka na mission avobota ozalaka na vision oboti okomi mama odindisi nyonso na mai ekoma kaka bana na ngai bana na ngai bana na ngai yo moko mutu omibosani yo moko okomi kose néglige yo moko omitiki oyebaki te ke un jour bana wana bakokola oyebaki te ke bana wana baa bandeke ke un jour bakozala na mapapu oyo kokola epe bakopumbwa oui baza na droit kopumbwa baza na droit kosala baexpérience na bango moko mpo baza na destin na bango moko bon yo sikoyo mama oye bana bakoli tellement osakrifia vi na yo mpona bango olingi sikoyo kokontrole bango olingi koimpose bango idéologie na yo olingi koimpose bango façon na yo ya komonela mokili esimba te esimba te mpe bana balakisi oke non esimba te mpo nga mpe na mission na ngai na mpe na vision na ngai na mpe na façon na ngai komonela makambo ekomi bana oyo nabota nde bademon nabota nde bazabulu nzambe apesanga bana te ngai awa nasuki nasala mosala apunda te mama oyebaki nde te oyebaki te ke kobota bana elakisi te ke vi na yo moko esuki awi kobota bana elakisi te ke yo mama vision oyo nzambe ou peut-être mission oyo nzambe atindela yo awa na si na moi esuki non non kobota bana eza finalité te yo mpe babota yo eza normal soki oboti bana il faut zala parent moko responsable il faut prendre soin ya bana wana il faut éduquer bana wana bien sûr eza likambo ya sacrifice eza temps na yo eza énergie na yo eza mbongo c'est normal yo mpe baparent na yo babimisela yo mpe mbongo yo mpe babimisela yo mpe énergie baparent no mpe basala basacrifice mais elakisi te ke bana wana bakomi bapunda na yo non et surtout elakisi te ke yo moko moto ifo mibosana non kozala parent elakisi te ke vi na yo esuki continuer mission na yo continuer vision na yo komibosana te mpo lobi ekoma te ke okomi parent moko ngai bana oyo nalingi su kosentir bango te yanga na bango esili yanga na bango eza jugement lokola David na Absalom bino moko boyebi ndenge Absalom asukaka parent oyo azoswete mwana na ye liwa donc bapapa bamama pardon kobota elakisi te ke vi na yo esuki continuer mission na yo continuer vision na yo komibosana te mais zala parent responsable merci